Maman n'impoli. Vous comprenez? Moi, si fa la rana, c'est mobile. Jamais moi, ça cause à l'igola mobile, mon frère. Impolitesse, il y a grave. Alors, on a les abonnés dans le bas. Mais on a les abonnés, mon frère. Na linga ba mumia marque. China ba indien, ba chinoise, ba ni tout. Puis tu as kuta obangi sangane lote mais ezala yaka to pesa que chance parce qu'elle va congolaise. Quand on habite Pegnol comme marchandise. Mais Denis les azaki ko utiliser ba moana mikonyo son internet to bande ko yoka. Et pendant zo Pegnol, il faut en mbongo ba demande des oyenge belé ba appelle les autres abanda ko lobango. Na obi ke mutakala ya Pegnol sur les réseaux sociaux égale mutakala ya papa mai. C'est-à-dire que papa mai quand on pesa moi sine na bonheur mo boina ba et que ba moi mutakala asia. Nous sommes dans le banc, nous avons un autre monde. Et puis nous avons un bâtiment. Nous avons un simon. Puis nous avons c'est la gazoye maya pour faire un match. Donc c'est-à-dire la minute yo biso to découvrir et bilei au papa bandé kolia. Penya les première fois te penya les bandé qui ont malembe abanda qui ont malembe penya to mabina libala moi kata fumbo ajika mpousser. To como poussa na sali live moi boy par erreur pas to moni na mukadi yo kaleso munene boy yo ndengeni wala kutafa ko oteka ba string asaka live moi par erreur to moni na kaleso yo boy na kaleso liboso bana ndengeni kaleso munene kaleso pe grise kaleso to komi ko bituni esili ali moi na réseaux sociaux pendela yo zonga ona ko oteka ba string ye mo so ba gene so ba mukadi ye mo ka se meki yango ezai awa nas nini bodia biso tango tolobi Pegnol pona nini boy ti malembe ti to yo moni mutakala c'est-à-dire Pegnol na matisa abanda ko longola ne jabla babanda malembe abanda ko kokate la bakake le kaki tango bimi na libala Pegnol akoma aswani na bilamba Pegnol aswani na batailleur Pegnol aswani na ba boutique d'habillement ba koti na conflit Pegnol akoma ko longola malembe zo mate si de ko mutakala d'où t'est venue l'idée ya kotinda ba biloko wana na baninga parce que internet ezo linga te to condamner Pegnol par rapport à idée wana ya kotinda la baninga par rapport à idée ko to ça na 21e siècle tous les jours tozo ba makaba ba mi filmer te Pegnol la yo ka ngote yo lo quoi idole na Kim Kardashian le quoi Kardashian ye bana na ba sex tape ya kasi Pegnol le quoi yo le ba j'assume c'est mon visage donc et réduire gravité à situation l'obiso oza en carrière politique mo ozo ko envisager oza mama ya bana mibali oza na papa no aza pasteur wana mama na yo bando bimi libala ba scandale familial ne pe mate batu bando belle la Pegnol tango banda kala il fait que souka na mutakalisation parce que zaki o se ressaisir te il y a l'équipe de Denis les émission Denis ça zo ba botika mona batu Pegnol aza sexy mupende sans tache yoka batu papa Denis les sizana Pegnol batela Pegnol alobi ndenge eza bwenga pona ngai pour Pegnol pe faut za pe na mbongo papa zo teka mona batu Jounga nazako loba ke Pegnol nani Denis yo zo loba makaba Pegnol l'émission avec beaucoup de légèreté aucun respect pour la femme bah je suis Pegnol baye nga na motema mabe Mike mutotindanga yemo kona Didier tango ba se filmer comment est-ce que yenda za vidéo na Didier za na on sait que Didier doit filmer na téléphone na Pegnol c'est que yemo Pegnol a gardé vidéo na téléphone et to ba si c'est ko sala ye et a retali vidéo ya ende ba sali a moni ke ba sali bien a comme ko corriger vidéo on dirait ça montage deo au moni cadrage au sala qui tango tozo sala na ozokana na ndenga sim prochainement changer angle zonga na ndenga boy pona mona na pe pona mona na tango ya zo sala cadrage azupe vidéo bombi na téléphone habité na mono de réalisation na okokanga monter na benga ba caméra na ba expert ba sanga ike cette fois-ci na utiliser proposition mususu ya Kamasutra na changer on dirait faut comment faire on est Patricia Trisha yakanan yo sala ngo pe boy pour ndenga position ezo simba nga bien te na mono de fona tombo alikolo tanga ndo la famille ça pour atu na boni non c'est mais ça téléphone na yo omi filmer yo moko mobile a filmer yo moko eza pe na téléphone na yo moko même ku se vandi yo te OK la samutakala na ona baninga buso ba yango wana ti bo salelo na mutu yo linga ki na a filmer bah le papier oh non nani c'est normal parce que c'est Didier qui filme héritier tout le monde qui a le bah j'étais lâcherie pas nani ando filmer bah c'est que bah le caméraman
Et Cassit, héritier-moi, Mimondi, c'est fait en amoureux. Quelle est l'idée? Si on a autre photo, je te lâcherai pas ton monde parce que ton sang va se mi balai. Il faut d'abord l'appeler expression faciale. Ce que va dire pour ça, parce que vous avez un plaisir. Tu vas dire pour simuler orgasme et sentir jouissance. Allez. Des points cardinaux qui t'ont côté, c'est pour les balais, mais tu vois, qu'est-ce qui se passe? Et puis le roi, c'est beau. On a été saboté, c'est beau, pardon. On les a montadés là. On les a montadés, les a montadés, les a ratés. C'est bon, les salabos. Ah, oui. Rouge. Oh là là, Jesus. Votre émission Vérité Plus Plus, Vérité Plus Plus, nous rendons grâce à Dieu car nous sommes nominés la Nzonzing Award parmi les meilleures émissions. Alors, toutes les personnes au Botal Arabiso qui ne peuvent voter Bisso. Ok, la page Facebook, il y a Nzonzing Award. Au moins, le lien est là, cliquez dans le lien, et comme en place, on va nominer, ou voter émission Vérité Plus Plus. Cosmétique, Nicolas Sabino va produire un biseau au Tosailaka, on a mon copain dans Sailaka. Oeza Will, Eza Willy Longi, Oeza William Zoto, Oeza Papach au couleur, moi couleur couleur uniforme partout. Tous en a crème ou être tache, ma beaucoup, acné, bouton, Sozana. On va traiter les lèvres comme un rose, tout ça n'a pas savon, tout ça n'a pas lotion. Donc, vous contactez puis on a WhatsApp. Bonne année, merveilleux 2022, bonne année 2022. Merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance. Barézi Baza, messieurs les journalistes, Nalina Rabino, il y a trop, hein, partout dans le monde. Votre émission Vérité Plus Plus, Vérité Plus Plus. Nous rendons grâce à Dieu car nous sommes nominés la Nzonzing Award parmi les meilleures émissions. Alors, toutes les personnes au Botal Arabiso qui ne peuvent voter Bisso. Ok, la page Facebook, il y a Nzonzing Award. Au moins, le lien est là, on a cliquez dans le lien, et comme en place, on va nominer ou voter émission Vérité Plus Plus. Votez Bisso massivement. Yo pour yo qui sango. Benga batu nyonso bo voter Bisso. Famille Libota. Nazaraya bino ya tongo bo votenga. Les abakouk. Na bengi bino combien de fois? Boya bo sopanato gagner yango ko sala très bien. Ba fanatique ya ba star nyonso. Ba warrior, ba fanatique a fait rigola, ba fanatique ya ba messian tout. Bo voter biso pour tout ça comme ça là bien beau là que ça biso vraiment que bolinga biso vote bandi lelo si le 30 janvier pour remise le 6 février 2022. Alors, vous continuez à voter, et vous savez bien, c'est très simple. Si vous avez un compte Gmail, vous votez. Maman votez, papa votez, vous avez une tablette à bas, vous partagez. Émission, vous avez encore Vérité Plus Plus, tout gagner, tout papa, et vous savez bien. Je suis avec Demer Nyangio, tout Kabouanao, tout Zaraté, pourquoi tout ça reste banalisé, tout ça la tout ça toujours en famille. Donc, elle, c'est ma soeur à vie. Donc, le lot, tout le à faire, peigner, montakalisé. Grâce à moi, Pémi. Mais c'est pas un bipolaire. Tu kationa no paiement kuna. Tu as besoin de hôtel, tu fais des lignes marabwa, peigner le samba. Pour déjà le mois kalambai. Tu moni ba vidéo ba ko bete ma keke, ba ko sali ma sanwali kambango, tu ko quitter pesi biso somo. De to bito fanda to solo et puis to tala ki jackpot. À lobby, ba tekela peigner le côté qui la donc peigner la zafia road. Pasteur Denis Yosa pasteur et bandi lolenge boni kote kamwana penya la teka milo kwa nguba na wenza basoso. Oh Jesus. Avant de présenter des mères antika et tena pesa
merci na de Yoma Froaza Simabili to bandaki ane pe tozozana eka toujours et puis merci na Yannick Chamba à tout seigneur à tout honneur l'homme de Kingakati voilà le King AKM Mobutu Maréchal joyeux anniversaire à tout seigneur à tout honneur Mobutu joyeux anniversaire Nzamba Salo Bola Moumela Simbanzete Mona Bakoko na Bakokololo et tout ça très bien. Yannick Chamba à tout seigneur à tout honneur mon boss. Bon ça mboka mille merci na yo pour la nyonso bola mo futaka bola mo équipe et merci aussi à Shekina Vumbi qui toko peta qui toko pe dollar babi bonne année dans une côté bonne année dans 2 jours. Bon ça très bien. Raissa Martins madame Malika Rafat bonne année à moi. Vous êtes belé, je réside à la merveille, vous me Shekina, vous serez au salaire bien. Dès aux choses à la Cornanga, font la biso déjà pour voir mon dernière qui me pousse à Talo. Désormais, comme coach, trouver ma transformation en Colomba. Demain, il y a la youtubeuse, la plus suivie, mais il y a commis la coach. La coach, ma Camboisa. Bonjour, demain, bienvenue, meilleur vœu, bonne année. Bonjour Barézi Baza, bonjour Exemple Télévision. Merci Nabino tout parce que oh eza penanda kwa papa. Na yo beta tour na fin de l'année. Pour te présenter Bino Baveux, pour te présenter Papa Barézi Baza Baveux, n'est-ce pas? Et ça nous a plaisir qu'aux ala à l'élo, joyeux anniversaire dans votre sur la botami l'élo. Mais dans celui qu'on appelle le King Akaim Boss Mobutu, le maréchal là, tout ça. Joyeux anniversaire. N'est-ce pas, monsieur le manager? Yo manager Boutalent Bozote. Ergamo ngé. Tu manager Bozora. Bozo. Omuwa majabu. 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 Lelo soki na komi boy. Bonanza boyo. Nazalaka ya koni lelo na koma koni. Bonanza boyo. Omuwa majabu. Voilà, bonne année dans ma grosse majabu. Papa Michael, papa Lord Lombo. Candidat oya Timba Bino, Timba Longi. Comment bon, c'est vous, oh qui te rote. My God. Chasse autotineza. My God. Autotine est bon, c'est la mission pour on y a tapenza. En tout cas, comprenez, c'est l'ambiance des fans d'année et voilà. Tout ça. Tu vas pouvoir d'avoir fête, bonne année, mais on veut la vie union sociale, un plaisir. Bon, tu as décaré, n'est-ce pas? Joyeux Noël, et puis bonne année, quoi. Donc voilà. Voilà, demain, Nyangi, félicitations déjà pour Kokanabiso. Biso moto boti mwana mais demain officiel niveau à vitesse on a habité. Somo. To ki manoka mbango to bandaka course on bien près tout. Vraiment. 43 000 abonnés, c'est pas une mince affaire. Surtout dans YouTube, on a biso pour moto pédale ndima qui a cliqué, c'est qu'il y a quand même une grande communauté qui te suit aussi au bas c'est là comme demain à Salaka. Ça s'est passé comment? Au four au moulin quand on a commencé pour à un moment donné demain c'est une maman à un moment on a route de ranger on a dans l'hôpital mais quand même bazar on a pas au bakisama. Quelles sont les stratégies au demain à ça pour que bazar là toujours et puis bah continuer au Kenya bon. En tout cas, merci d'avoir tenu sur la confiance. Bande par exemple TV Union sur Balanda qui a la demeure officielle. Bande la chaîne Union sur État la Mara au Balanda qui a la demeure officielle. C'est que ça a causé un Zambé. Peut koye bani nous proposer bateau parce que koutou na kati kolba ma musique na zena 34 000 abonnés voilà. Et na comme on lobela ba sujet divers na comme na 43 000 on a rien de temps en 2 mois et demi boy 43 000 abonnés souci na ngeza que na février tant que ça 2 ans et demeure officielle to ko que ça fait la moitié il y a 100 000 abonnés c'est-à-dire to comme na 50 000 et aussi abiso bien stratégie zéra moko voilà. Bani nous proposer côté bateau à l'aise et tout ça et qu'on garder qu'on maintenir position qu'on maintenir personnalité qu'on loba oh il faut loba et so moni siko avi na weza boy au pesi avi na selon yango batata bakanisi que yo pesi na monter à mabe mais so eza conviction na yo po bible parce que bible bi ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché donc yo so convaincu ne lo on a du moment que ça coïncité à la NT au pesi avi na au tikali correct au garder position na et au justifier argumentaire na yo c'est-à-dire lobby bongo pourquoi voilà. C'est sur base de ces choses là que bazo au bac ça va continuer aussi à biso confiance OK et na sepeli parce que bato bakoya ki ngaka la musique mais aujourd'hui je suis pas vraiment dans la musique na comme na ma mususu mais doit continuer au landanga
Et avantage, que je ne suis pas seulement dans la communauté, je me rappelle la culture, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Sauf pour ça, les gens ce qui fait que moi, des fois, demain, on ne peut pas linga la mémoire, les français et bazar. Donc, mélange la culture, la langue. Ça peut bien. Et ça peut bien, permettant à évoluer. Donc, si on a une communauté, tu as un contenu, tu as un en tout cas, merci pour notre soutien, on a confiance. 2022, ma chaîne a ninga, na youtubeur a poto ba 1 million. Biso ce que 1 million te. Tu as 1 million de Congolais qui ban internet. Bon na ba poto wana et tout ça bozé belé. Bota la biso communauté no botombo la biso. Botombo la biso vraiment bo s'abonner. Augmentation ba vue aussi. Oui, c'est pas tout de s'abonner. Comment est-ce que tu roses na ba 40 000 abonnés mais to ça va 20 000 vues. Pendant que banana bazaka ba poto wana aolamba kaka boy toi cheka make-up toi c'est que mission moi 15 minutes kanda bima boy 50 000 vues en 1 heure. Ba penola wana bossa ba 100 000 vues en une journée. Les musu ça ndo sakana kana bana. Mais biso a so proposer ku bongo ba otala te. Mais soka ba bi mutu mo aza mutakala ndé toza na chance comme ça nata 500 na live. Pourquoi bino bolinga so bolingi biso lelo to koma pe bien to évoluer pe to benga bino te pona ba code na ba fin de l'année to kepe musika na mama na biso faudrait pas to proposer international ka ba scandale. Biso poto tala mama kasi to kota mbongo ezaka na masumu poto mone mutakala ya mutu mo boye po mutu bo be vine na réseaux sociaux. Non, bo sunga biso te. Po toza possibilité okoma na koleka oyo. Soki bino bo tala biso comme il se doit. Bozela ka scandale te bo pesa so force à créer ba contenu. Idée à créer contenu za barezi. Na ko linga barezi jo mususu to kitano masina. Voilà. To esa vidéo na masina na ba mama wenze ya mbila par exemple. Mais o tala ka na yon talent. Bon, tu as un ndeni. Le bébé bakati mutuli boko to yelo moi somo esami kuna. Mais ka pamba bo tala te. Pourquoi? Parce que bande ko balinga kaka tango yinde ko mga yinde wonenge zabo ekeli kole zongale. On a eu chance de attirer regard à battre. Est-ce que vraiment vous résumez nos vies à ça? Beaucoup mon cantonné sur toi ba zoba onde ba illettré ne baza. Oh eza bongo te to pesa no obotal rapport. Ngonga on avait na kiti eza musala nanga. Il faut na côté ça va revenu. Parce que revenu ne faut na côté ça non ça ni non tala wezo côté comme na marché. Non te katé loko ba do sombaté. Hein? Donc voilà quoi. Donc voilà, elle se demeure, je vous signale le lot comme coach. Ce sont tes fanatiques qui t'ont baptisé cela ou yo mon rebu bon on a ramba YouTubeuse pour ba compter belé na comme coach. Plaisir na ngeza que ton na ki ba tout sur internet basé ba chroniqueur. Ngana chroniqueur, ngana chroniqueuse. Ata asara ne chronique yelo côté ba bino écouter sur les années. Mais aussi ma micro à la Karine Mokondi, chroniqueur chroniqueuse. Demeure aillé na komi youtubeuse, blogueuse et tout ça. Na monde bazin soit comme que utiliser expression là. Je toi ba youtubeur toi ba bobo. Na monde que co-type na et puis le fait que aujourd'hui internet est comme un peu plus élargi, ma msoupe comme peut intéresser biso to apporter ba blog msusu. To wanga na yangote. Je n'invente rien, ça existait. Mais la communauté na biso muta mi benga youtubeuse ezaiti. Ezaika ba chroniqueur chroniqueuse. To comme ba youtubeuse ebele. Ngana tala ndenge mamboki na l'international, évoluer à bon. Biloko ngana sala na chaîne ngeza ba coaching. Moi je fais des analyses et je coach en même temps. Au fait, je me limite pas à analyser, mais je prodigue des conseils, j'oriente les gens. Et ce que je fais c'est du coaching et les gens payent pour ça. Oh ba le di Sonia wana na ba monde chic wana. Ba bilo ba sala wana ba bilo nga sala na ba live nanga. OK? Et quand tu entends les coach à monde chic avant ya olobano pena boy à part se poser question alors que atanga qui coaching te a commis en internet alors pourquoi pas biso si on fait les mêmes choses que si on donne les mêmes conseils que c'est que Demeure peut se permettre de s'appeler coach. Et aujourd'hui na mona ki bande quoi moi 2 mois 3 ba Demeure peut sa coaching connaît ba lady Sonia net banane allez tant ba scandale ba lady Sonia na ba monde chic et na bi bon on se peut ba ka ba tapétage. C'est surtout quand on a rythme Demeure à comme coach et les gens l'ont validé parce que justement orientation n'a pas pénézo na ba voix wana et sachez que je compte vraiment mettre en pratique cela. Nzamba songa biso ba level là pour wana nyonso bon ba salara ba rencontre des conférences au péné des échanges wana na batu soki toza na batu malam o bazo financer biso et que tu as la possibilité à élargir musala auto sala.
barési biso soto sala ba biloko bon ba sala wana Yes. ake pena Paris bo ake conférence ake Cotonou ake conférence ake tel endroit ake conférence biso soto sala ça parce que ba mabo makasi mutu mo ba yemaka ya beda chour préféré moi na lobby kaka ba supporter ba gangi akuta na pesi enveloppe mais yo demer ozo pesa ba biloko mo bo esenga ke mutu financer barési o sa ba émission na ba condition mo précaire o esenga ke mutu financer mutu financer azate. Ok, au bout de ma propre forme, non, mais bon, moi préféré biscuit makele les membres ça. Oh, so c'est comme tout ya beda show logo, na kata chaîne nanga. Et vandika bon moi ka libandi moi pembe zongenga. Ok, na fin du mois foot et l'ambon. Et la visibilité te. Toko ça combien d'émissions par jour? Kolera ku ba supporter ba gangi. Pour ni bon ba ponaka secteur membre ya ok ko soutenir. Vous voyez, biso Natacha. Voilà. Je suis en Dubaï, Natacha. Oh ya. Bon foot c'est bon foot est caché boy mais ba résibiso biloko to sala resenga penza financement pe exact et senga nazo mo ba Kevin Obamba simple youtubeur lelo ana chaîne moi munene live TV et produire ba émission na yo ba lobelani o décortiquer ka ba scandale les kana communauté na bango avant na bande connaît ba pesa vie na ba na kiti ba bengi pe na ba tumsu baza moi ba blogueur musu baza na ba réseaux sociaux ba analyser ensemble et le moins 10-15 minutes vite fait et si biwa na bengo so yo ke singe espace te digital Congo bengo so ke singe espace te ba ya ba fana kana ba ba ya ba bandi wana biso kunde toza boto na matière koleka bango toza na dossier koleka bango génération nouvelle pe ba mata pe ba toza na contenu koleka bango biso pena toza bato soki to koti TV ba rési so biso to koti TV ba chaîne ba odima te mata ba partenaire ba bralima ba yo signé parce que biso toza à la fuite il y a information hier aux Asiatiques mercredi na e obeta lisola mamboleka une semaine passée oh biso actualité c'est tous les jours à l'heure actuelle bozu matcher ozomon biso nde toza boye toana ba caméraman so toana ba monteur na biso bo pesa so ka espace exact na minute na koti ça to filmer na caméra boye et to filmer ko na ba téléphone oza na ba cache RTG na mon kolo akomi moi libre akomi na mon apprécie les quelque espace espace madame Christelle Morbilou mes respects hein madame la DG biso pe photo beta moi tour kuna tokotala soki ba chaîne ekolinga Tony Coco voilà ya Tony Mbote na esiko zwami ba chaîne ekolinga botala ngonana baninga l'international neti boye peut-être bango kuna ba osaba émission na lingala et osala bolobake eza plus pour la communauté mais so bolibo élargir na français on est là demain aloba français te ba réseau bi français te tiens mba yebi français te tona bato pe ba ko vanda pe na TV wana ba sali pe émission pe na français TV bonga pe kendi ezongi c'est-à-dire boza câblé boa sur canal sat bato ba otala ngo partout et au match au dimat ba sponsor boya ba partenaire boya bo soutenir ni pour accompagner Anine. Tous on a capacité à faire les mêmes choses que bateau mususu, mais surtout ça la té. Nani a ko financer biso, nani a ko accompagner biso. Ministère des médias coûte Patrick Mouyaya. Aïe ta ba blogueur té jusqu'à là on a 4 RTNC. Si a comme répondre à biso bateau internet, et ça déjà mandat faché si. Ah. Na komi coach Barezi malembe ti to koma lowa ba lady Sonia biso pe ba obenga so ba bandeko oza Lubumbashi poni bokebenga ba vidéo so bani biso pe to ko pesa pe orientation bo futa biso pe ba cacher bo déplacer pe blogueuse mo aza Kinshasa akel Lubumbashi ke pe matadi voilà to ko sala o bomba sala voilà merci beaucoup Demer on en profite aussi avant d'entamer ce sujet d'Abisso mais qu'est-ce qui se passe que Demer au quitta directement musique, tout le monde tu parles plus de Fally ou soit de la musique en général, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un petit souci, il y a eu un souci avec le Warrior ou comment? Non, grand frère on a présenté vœux les plus sincères et tout ça, meilleur vœu bonne année, toi en décembre. Moi, PK anniversaire, on n'est pas à Botama le 14 décembre. Encore une fois, joyeux anniversaire pour tous ceux qui continuent à Monsieur Fally Poupa, le King Leg, le moté, mais nana quelque chose à Fana. Voilà, la piscine beauté, la piscine générale Kelly Charostan beauté, heureux mariage, la fiston coloqué Zapatero, Monsieur l'honorable, mon grand frère, Soulé Kaouka le par Zouzou, meilleur vœu Nabino, Fefe Gola merveille, Bosé Belé, Aïdji Kitenge, tout ça, toute la team en tout cas, Miss Manon Lubaki, beauté Nabino Nyonso, Bossa Ramoussala, Kitoko. Alors, il n'y a pas de problème ni avec les Warriors ni avec Fally. On a besoin de apporter l'eau en sous. Par exemple, toi qu'Internet n'a vision. Toi qu'Internet n'a vision, il est vrai que le problème d'Internet est belé. Il est vrai que le monde de la musique, il a un problème est belé. Mais monter ma belle dans la musique, et ça n'a pas banco.
musalo to ya ko na musique to sali vérité oloba na musique to lobi mais na besoin ko élargir horizon nanga na bande na musique na bande na banali simple na côté na musique parce que ils appellent secteur au fait qui ko exploiter na longo na musique na comme na secteur au naza mais na sali deuxième chaîne vous allez concentrer que sur la musique donc fallait pour pana biso soki nga na zongeli ko loba musique donc na kozongela pe kolobela fali so pe na tika kolobela musique faut na tika pe kolobela ye donc na kolobela musique te sans fali parce que musique a comment pour exister te sans ye mais il y a pas de problème en particulier c'est juste que on a décidé non embrasser secteur mususu bato mususu peut pas découvrir autre côté nanga en dehors il y a autre côté à oh muto a fali oh ceci c'est là surtout ça babylone et quand là pour moi va porter belé ba place mususu et quand là va porter belé ba place mususu mais ça dernier numéro 1 so ba l'échec babo yamba on ebito ça non ni mais babo bando lia pe bien te pas numéro 1 nga nazala employé fali te oh fait na lieni nazala employé fali te wakanya kande zala te nga fali akabelanga soka kabela batu te menga kabelanga na oloba te akabelanga nini pe ya mbala moko te te nebi te so ebeleza combien mais soki muto akabela o déjà aussi bien enveloppe au senti que elle quitte 5 makasa ya chocolat ya c'est la enveloppe à pembete au moni déjà to elle quitte déjà au senti pena que o comprendre que moi mon temps moi ezao et puis ya mbala moko te ya plus d'une fois ça veut dire que muto na kabaka ngana kenda ko sa ki mandien pas falite nga nazala employé ya falite nazaki simple youtubeuse na chaîne na nga na sara émission na nga na sisi voilà nazaki éternel te na kati ma musique na yo ça part na nga na silisi nazaki na nga na contrat te soki grand frère na biso fali pour pas estimer que moi ambiance na ndosa na ba warrior wana ezo manquer grand frère nde naza boye nazo sa business to sene biso ka papier to sali contrat no boye te to sali contrat montant mo pour que OK so y muto so abongana yambe pona leka kuna na regretter te po yo pesa nga de ebeli to sali contrat na biso na zongela va na kiti liboso na sa ki ngo za ki boye sentiment et tout ça ba so ba peut-être aux arrêts bon aux arrêts non bleu ah bah il faire comprendre ba tim biso peut-être mémoire ba non demain au monde quand on pour folier là les arabes ça n'a rien à voir ba peso coaching ya pour comme coach est-ce que boyebi que makambo na ndo sala ya fali e fongolela nga ba porte le kimbo OK bato musu ba découvrir autre personnalité na à travers biloko wana bato so fi aza pena makasi na marketing a pena makasi na promotion a peut-être a pena makasi na ko motiver bato a pena makasi na osala boyeboy quand on est na banda osala wana et le fait que nga na vanda na kiti fallait avandi wana na tourner mutuna na nga répondre ça veut dire que j'en valais la peine pour fali bato surtout te ba yambara donc ne ba koni touré ba sangane belé ba yambi fali na bandenga ba nini kuna ba Juliette ba yamba ba fali nga pe un jour na CV na nga na moi séquence on avanda qui na poser fali question à seni à répondre c'est déjà beaucoup na zui ko to ebele ko leko na kokai kozela papa na bande internet même pas une année boyenga déjà na yambi fali nga déjà boyenga lelo soki na besoin eloko na bengi fali boy o yambanga nga na kota na lupango wa fali na ve na kiti to seka boy oh bah bel internet bah opportunité on a été non ce grand frère a été très gentil avec moi et n'a bénéficié pena na marambo belé au bénéficié pena ba insulte parce qu'il y a monté ma demeure bolingo zui ma tata vraiment franchement de moi na roba ndenge nini mais niveau ka via salele ngo lisusu alobane déjà bon mais tant susu coïncider suna kombo na ngana ndenga PC lengo komika lwa ngati on est comme le roi hymne national monté ma demeure bolingo zui à niveau. Donc, c'est-à-dire, je ne regrette pas d'avoir fait un tour dans ce milieu et d'être sorti. Ok, je garderai que du positif. Tu regrettes voilà. D'autre côté, dans quel sens il y a eu peut-être des insultes? Il y a des insultes nazui, bakuba nazui. Ben jour il y a bateau peut-être bazai ko accompagner fali en pensant que ngana comme so kindenge nini ndenga ba liko na ngande ba écarter ba mo tout ça. Simba plus yote mais ba kena o kita peut-être na ba place musu ba ko l'écarter. Ba kenda qui très loin ba insulte pena nazui. J'ai été victime de beaucoup de choses. Quelque part exemple regret. Au fait, je regrette juste que ba musu soyo bazaki loko la ba tout que je respectais beaucoup. Bazaki occasion pour lequel ba finga. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées sur les réseaux sociaux. Oh, bah, monina, oh, bah, monate. Oh, gros, a raison, il y a bah, moi, froideur, mon robot. Mais comme je ne travaille pas pour l'artiste, pour moi, c'est les coups de la vie. Tu vois, on a travaillé pour la falité. Donc, je prends ça sur le compte, il y a beaucoup de la vie. Pour les abonnés, on fout des pananes. Attends, on a fait ça fali. Ah, vite, on a fait ça fali.
ah sangana ça net ndeni ezate ndeza likambwa papa edi ba dieta ya mama na boduga bureau evandi et tout ça papa edi ndaza choqué balobi na ba fego la merveille ezaki bongo te za mambo biso na biso ba blogueur na réseaux sociaux bato musula musu basali zuwa to eza ndeko mwa basali bien te na ndenge na et tout ça parce que et comme par moment elo mo esalami ya mutu moko boye na bengi grand frère c'est grand frère pas bien réagir te botika biloko wana pourquoi vous faites ça au moni ba grand frère wana ezoko ba Kelly Charleston le roi ba fiston coloqué na ba jour mo weekend piana ba sa émission mo ba loba n'importe quoi fiston coloqué m'a appelé il m'a demandé qu'est-ce qui se passe, j'ai un problème avec les Ken ne se vient non comprendre te via benganga na conférence na Ken piana ay si Ken beaucoup ça ba blobo ça te Ken otenga ba fc kinga et tout c'est bon pesa ka se ba preuve o te au moni internet via bomi moto ba grand frère wana ba sala ba démarche wana à l'interne ba tu ba yebate mais na ko se plaindre te sur ba biloko etikali ya réseaux sociaux po eza na makambo ya réseaux sociaux bango bakoki kokota na kati ya makambo wana te donc babilo mususu bamasasi mususu tozwi on prend sur nous et kotika nanga kolobela Fally c'est pas parce qu'il y a un problème il reste cet artiste que je vais toujours respecter parce que zapeka yete na ndolo papi makambo ya gaze na zapi na bato mususu na bande pe ko soutenir donc voilà et ko mankenga mingi milieu ya musique pour un mot bien soigner ça à moi bien mais je ne regrette rien au fait. Voilà, elle ne regrette rien. Au fait, clin d'œil spécial à Jonathan Gana et meilleurs vœux 2022. Jonathan Gana, sourire au salon bien, les mains habillés de Chiquito. Bonne année aussi à toi. Bonne année à maman Régine, gros bisous à toi. Bonne année à Francine et Confort. Aïe, moi, maman, et Confort Francine, gros bisous à toi. Merci infiniment à celle qu'on appelle Chekina Vumbi, c'est mon cœur. Gros bisous à toi. Trop à la vie à sujet d'un biseau de mer, total peigné le long mutakalisé ex Kalambay. Étant qu'une femme, côté la vidéo à Bongo, il y a une nudité dans biseau. Étant que Bantou, étant qu'africaine, congolaise encore, ils ont le droit à drapeau à Congo. Et qui dit, mais Katani Mamouti, tu t'es dit quoi lorsque vous avez vu cette vidéo? Choqué? Tenga pena naza choqué nazaki na bande ko kuta théâtre na ba bobo manoka ba vini tout ça là ba gesho ingange ba piondo mbasi to vandi penza boye na ba coach da Costa vidéo ekoti na paniquer kutu na bangi c'est-à-dire genre tu es choqué est-ce qu'on réagit ba ne soit même qu'on réagit nini nabi ba larguer bomba ça m'a fait très mal. J'étais vraiment touchée au fait parce que au moins dans un internet boy to bien peine les ça m'a mais objectif c'est que tout le monde va crucifier et ça rato lo bana munoko mutu mota souhaita liwa ya muninga mutu mota souhaita mabeleka oyo tozo loba déjà mais tant que commettre na niveau na obi ke mutakala ya peine sur les réseaux sociaux égale mutakala ya papa mai c'est-à-dire ce papa mai kando pesa moi sina bon nervement boy na bato et que ba moni mutakala sia nyo so banda ko loba nezaka pona auto moni et peine on peut boy mbate mi ko nsimbi on bo c'est que donc c'est-à-dire na minute yo biso to découvrir bilei au papa bande ko lia bande ko sala soki nini ya miro ozomona donc tomoni et pasteur Daniel Lobaki ndoute exact le pasteur Daniel Lobaki peine za mupende zanga ndoute biso so curiosité oui c'est vrai pasteur Daniel jour moi loba mupende peine zanga ndoute toke luka ndoute to de ezali yo tale bien te ndoute za ndoute na koloba te wapi allez to luki to ndoute nzoke za fona bandela otale te kutala te au moni to luki pe to to moni pe ndoute un ndoute deux ndoute trois plus l'équipe les bandits derrière par dade surtout to l'équipe derrière 3 c'est ndoute zako donc c'est à dire Tozaki choqué, scandalisé, tout qui passe parce que c'est que pasteur par là na peigné pour avoir tes cahiers normalement les arabes on va plus te vivre bagarre ba te ka ba fille on va passer à cop ça qui na te par exemple demain on a binga mon on a bandayo et par après na te ka bon tenandi enfin je ne sais pas si c'est vraiment arrivé par exemple sur le belé hein de toyo baka je sais pas ce qui va comment qui tiwana j'espère pour que bagarre sur belé ba te ka ba fille na ba braza ba ki na ba cop ba road. Donc, j'espère pour eux que comme à niveau anaté. Mon vidéo est choqué biso en tant que femme kakate, en tant que mère aussi, parce que ça bana mi bali surtout. Peigne les première fois te peigne les bandés qui ont malembe, abana qui ont malembe. Peigne ton abina libala moi kata fumba jipa mukuse. To comme pousse na sali live moi par erreur, pas to moni na mukadi. Biso
yo kaleso munene boyo yo ndenge nini wana kutafa kwa oteka ba string asaka live mo parera to moni na kaleso yo boy na kaleso liboso bana ndenge nini kaleso munene kaleso pe ya grise kaleso to komi ko bituna esili ali moi na réseaux sociaux penela yo zonga ona ko moteka ba string ye mo so ba gain so ba mukadi ye mo ka se meki yango ezai awa na nini bodia biso tango tolobi penyel pona nini boy ti malembe ti to yo moni mutakala ça dit penyel la matisa abana ko longola ne jeb la bana kala malembe abana ko kokate bilamba kake le kaki tango bimi na libala penyel la comme aswani na bilamba penyel la swani na ba tailleur penyel la swani na ba boutique d'habillement ba koti na conflit penyel akoma ko longola malembe zo matezo ti le ko mutakala et biso donc on dit pas quitter. Et puis, si tu as bandé le temps, tu as dit, yo comme le blanc, tu as dit, penyel, azamo na poto, azo salvina ye. Et Mathieu, tu as dit, kaleso parce que tu as dit, comme ya, ti mutakala. Bilamba penyel le longo mbala moko te. Et que progressivement. Na émission, on dirait épisode. Nzoto mari misa mota chevi to monate. Mupenda mari misa muto monata ta chevi to monte tina ninga kufu me penyel to moni so. Docteur so, donc ninga za ba ko bima ne bongo. Est-ce que vous pouvez mais bah obéir les endo quitter demain siko pourtant on se toza ko pexi ya liboso to pexi ya mibale ba je suis penyel bazaro ba botika to tiki kasi to tiki nde to komi nesika to komi mais jusqu'à présent ma bille penyel a vivre quand makambo allait passer na ende rattraper a été traumatisé par Mike ma fille wana zo et ça là que mutu ça na tebe ba ya le gars ça qui 2 ans de thérapie 2 ans de thérapie on servi tu sais que faut un médecin dans son c'est bon. Pour ça, c'est c'est beaucoup. Libala eza esika oyo muta rencontra ba problème ndenge na ndenge. Penyel eza mo sali bosote ba boy. Ba se belé ba na poto wana ba femme seule avec wifi. Ba je suis penyel au bazana. Ba mo ba pétaté na réseaux sociaux poani. Ka kopété ya penyel les photos supporter. Photo même sur biso parce que yé ndenga za boye, ya za Jésus des femmes. Yenda kufeli ba ninga ne kulusu. Yenda azo représenter œuvre de la croix ya basi ba subola la bala ki moi mobali yo aza mosali na nzambe fa ka encadrer et bon yo kasi ba femme celle na nyoso ba na poto wana ba bala ba sala na nzambe bazate bazai moins connu te yo ebi moi ça Joël Francis yo ka na réseaux sociaux to tanga ba pasteur nga banda ba scandale on dirait ba te nga banda ba scandale ta loba ki asilisa ke il faut que yo loba mikonyo so pene moi nga za na 3 mois tant to bani makambo moi nga na 3 ans que d'école ba uto ça examen premier trimestre to kepe proclamation to signer na bulletin makamba penyel les aka na réseaux sociaux na mwana nga bimi mino angulumi atambola komi na mwana classe moi yo kotia wa to belele melkani il vient faire câlin tonton aya sali au câlin il a fait un bisou est-ce que na l'émission boso to sala na penyel mwana zakata na mino zo botama ata jansi vandole na fufute na so bébé penza bébé 3 mois mais tozo kola mwana nga okola na penyel c'est que ti mwana nga ke bala to ke bon yo pesa mwana libala mwana nga na vandi boye c'est que il faut na se préparer pe na ça appel live na kibo mama pona ke le besuma ba penyel c'est aussi na ngote oh tout le bani di ba bisayo parce qu'on dirait ça sérieux ils ont continué d'encourager il faut pas encourager les bêtises penyel aza mo sali boso ta za choqué ba resi biso ba choc to viva to beta en internet ba to ba va na kiti oh penyel aza mo sali boso ba boy penyel et puis ba boy était ya boy mais démarrer photo il ba penyel ya uti na libala quand même pas bala ko uta na libala eza mariage de rêve ko uta na libala na ko uta na libala te eza problème te so eza choc et un choc oh eza na basi mususu ba viva ko leka wana c'est-à-dire que tala ya kanga pe atika lo basote ya kangi Mike na mama na elikolo ambeto oyoki mais il y a d'autres femmes bakuta pena basi misusu akoti na ndako ne bwa kuti mobali na mama na mbeto basi na bana réseaux sociaux te ay ba choc basi na ba viva basi mususu mobali asimba ba kisi ne ba gwa sente mwana bango tele so to bito kota na ba mapango tozo mono to ko yoka pena ba scène oyo kutu donc pene ya zelo ko to bo viva ndenge nini moi si mususu na famille boye mobali aboti na leki na ya bimi na mwasi ya ndeko na ye moko mobali donc asala ba désordre parce que yenda za mbongo moya balobezati ba scandale esalamaka mais comment les gens font pour gérer les problèmes de leur famille akena ba tribunal de paix ka ba raison ya ba divorce ya bato or ba penasa que Mike Ruta poussa na ta pembeni ya sultan ya satana te comme le diable qu'elle a voulu nous présenter tozo sous-estimer douleur wa yokate mutu amtaza ndenga ya mbali kambune mais Penyel on a fait d'autres mais elle était une petite fille quand même petite fille de nini ba koko na so ba bana ba 13 ans Penyel ko to yebe de ko sokola
bakoko na biso pene ayebika kosokola te mazao va na États-Unis bakoko na biso na mboka toloba yango biso nyonso na bémission balive na biso tosala à l'époque il y en a plus de 200 000 vues et ça papa maki yondo zaki mukolo yonde fa gérer moi ok ça problème te mais tout que pas tozongi pas bakoko na biso babana ba 13 ans aucune maturité babala ki na ba 13 ans aucune maturité. Pe moi na pe ya mboka ya banzaka salité ba uto zo so beta silikoti ba ke sukolo po ya na quartier linga balo oke libala penye la tanga bato oniki pe lipeka bien te solo pe zali papa 40 ans de mariage les sous kaleso otoboka 40 ans de mariage ba muso na so ambika poza moi muke ba koko na biso na pe bazaki batanga te moi na 13 ans ba illettré penye ku te ba kata okoma ana papier ba ko ba so ba bala 40 ans de mariage 50 ans de mariage et là on y va supporter o bali bana nonde ba ok classe yo ku tata français ebo tcha na monoroté ba ko na biso to beba tout na barrière grand-père na biso tout na ba ko na biso mais ba sala ndengeni pene za moi si ya liboso ta za choqué to sous-estimer douleur à vivre na libala te to lobi pété que papa mai kabeta et jamais to lobi te à vivre violence conjugale à vivre violence conjugale to limi o ba beta que to limi mai kaza ki infidèle oui et ça la passe moi si mon temps supporter biloko pene la supporta moi si mon temps supporter mon balaz infidèle ouais mana ba chantre na ye et tout ça a pene ba kema kamana ba cousine na moko OK to zu yango pe en considération to négliger ngo te to zu yango en compte to zu wana nyonso et après aussi au lobat aussi toyo kit so to sali 3 ans yo mon avis no moko ko avancer te po bando kanga makana passer nao c'est-à-dire ba choix ya penel ya lelo qu'est-ce que ça a à voir avec Mike Mike azaki mbuma mabe mbuma pola o bo ma vie penel la bima na vie à Mike a estimé ki keza vie mabe penel la sala onyo so sala asenga kanyote ya mwana tambola rate mabe asenga kanyote goma mabe asoma mutuka mabe akanga liputa na tolo ke ko sona na bat pona mbongo mabe bakanga ye kuna vola l'étalage ayibi soki nini ba publier kuna na États-Unis kuna ba chango sur ba site mabe basala boye mabe Mike kaka mayebi ya zoki video atina ki copine ye wana nde basangana tata ponde ba publier ba rezi ngai naza mwasi penel aza mwasi leki ala ninga na sama bele ana 28 ans barezi nazo mona te ki buzo bango eza ya ndenge nini ngai demeure na âge nanga atata na zena 20 ans na ke sa mamna mbali nanga nazo video na tindeli Deborah Bwanga nazo video nanga na tindeli Lucia nazo na mona te na mutu nanga na luka oh mama ka bimbume bimaki eza poneti atane mbume bibe wa video neza esika mbuma ona bazo filmer mbuma mutu zo za misapina zo lex tangu yo zu video na ozo sana na mwasi na otindeli ye eza parce que linga mwasi na ote parce que yo so linga mwasi na yo okolakisa baninga na otende ni olala mwasi yo lingaka intimité ya yo na mwasi na yo eza yo na mwasi na yo ngana ko tindela bakamara na ngate video ngana mobile na nga eza tate ke ngande muna likolo na osala mais ende mutazo salanga nazo tindela bo batala nini pour que batala ndeni to pratiquer on a batu mususu toto senga partout ba mona ndeni ayebo sala ngo bien pour sala ngo et puis non seulement au fait on tinda bon point nini excité bon peut-être excité bon pour que l'homme ba ke la na mbali ni alors ça publicité à ndenge ni mobile na sala ngo bien pour que on peut jour ba caler pe programme ba ke sala on a Didier et en sens te so ba publier par même baningani wana exacté parce que baningani wana ba mabe ba na pas na bango condamné au constat ngo muninga na moi cité attaque conflit na bino komi à degré nini au koki ko koma na niveau wana te biso ba si photo se protéger mi ba liba ba publier biso mo peut se publier amitié ngo eza ki bondo kitoni. Comment est-ce que vous avez mis à Bouzoba un modèle au père motema mabe? Pendant que moi jackpot et ça non jackpot avec Azaki na vidéo témoin en bala batu. Alors ben ça baninga na to tika na baninga ni ba baninga mabe. Et puis na et puis vidéo et ça peut les États-Unis donc ça non peut jackpot. Ça na Didier et non peut jackpot. Mais ce qui baninga ni wana bazui au moni satana ba rezi. Satana kota akaka. Satana kota akaka sika batu baza. Soki yo moko fongoli porte. Voilà. Ozo comprendre. Yo kasi soki baningana bazana vidéo à penalité balinge ba luka peut-être va se venger en fonction de problème bon bazana on ndenge mususu balinge ba trouver ba moyen mususu peut-être balinge ba créer ba faux compte ba finga kuka na ba commentaire mais soki bo ça parce que ba wela ni na baninge photo loba basaki kanyota goma
basali cagnotte à Goma baninga babenge na likanisi na bango ndeko to nga to sa cagnotte à Goma lokwa yo yeba no za mo influence to lancer cagnotte otiena kombono comme ça bato batala ko basepela na yo batia mbongo baninga batia mbongo ya décider ko ke Goma na mbongo atiki baninga baye ko sepela na réseaux sociaux ta to saki cagnotte pene azimbongo yo sakena ngo Goma sans qu'on signale biso or eza mabeta ko ka ko représenter mais tout ça la taba compte ensemble tout ça tout planifier makam to ke et choka ba on ba na réseaux sociaux ba welela ne mambo bongo tango se batu mabe et que bat sepela na ngote babi la vengeance est un plat qui se mange froid. Bazo zo peta ya koluka ba bandeni peut-être ba osong selo mabe baninga na bazo bazeka na vidéo moko ba se prépara qui hein baninga na balobi bazeka o ya zo tanga Patricia balusa alobi que bazaki kaka na vidéo moko o ya tinda ye moko penye na zo koloba ke Didier azakuta ta ba vidéo wana te kaka Patricia kaka ye Patricia na miande bazaya nango bon pe balobi ke bazeka na vidéo moko me batikali ko publier te mais ma papa nani afongoli porte à Satan. Yo tang ozui biloko bongo za lokwa ba arme opesi ba ninga yo moko na téléphone na yo moko so ozanelo mo bongo et que ba yibi yo ngo muto ko zonga publier et bon bango so pe muto ayibi ba onde téléphone yango publier soki mutu mo peut-être amoni dekara zana na simba na téléphone na dekara talika ba rezi mutaka na mwasini atinde la ba déclarer ba biloko abo na tinda na numéro na nga a transférer à supprimer bande ko basiana ba za ba victime pour rien. Bon, ça va victime pour rien. Attends qu'on a la police, on a conscience d'abord de reconnaître té. Rien ne sort tindele bon dia bon mi balé. Ba on pelem subana ba pire na bon ba ibuta ndenge penye la salara makam. So muninga mo boyo azwa ki ngoto wa yiba ki on a téléphone à bimisi. Yo moko fongoli no porte à Satan. D'où est venue l'idée? Ya kotinda ba biloko wana la baninga. Parce que internet ezo linga te to condamner penye par rapport à idée wana ya kotinda la baninga par rapport à idée ko tous dans le 21e siècle, tous les jours, tous les jours, me filmer. Tu peux dire là, il y a le quoi idole n'est Kim Kardashian, le quoi Kardashian, il y a banana ba sex tape, il y a cassé pendant le quoi le ba j'assume c'est mon visage, donc et réduire gravité à la situation. L'obéissance aux en carrière politique, moi aux quoi envisager, aux en maman ya bana mi bal, aux en papa no aza pasteur, aux en maman na yo bando bimi li bal ba scandale famille ne peut mater. Bazui vacances te soka ka mutu mwa bimi na scandale ba kosani ba meka onimba ba osutuka ka bwe koma mwana bango ezongi ya kasi tango yezo kwa assumer wana ebi mama ba mutema nezo sa nini moi ça comme kaka boto zango normal ba gagner na bango ba na tête c'est normal surtout aux États-Unis États-Unis wapi ba rési kasi biso to yeba bazana États-Unis te ba gagner na bango ante ba longo c'est normal ba gagner la bana baza yeso ki ba gagner la ka ete pa na bango c'est que aleka mutu ba ko kasuko le bate ba bona leki mayoka pa soki papa ezana mboka bana kutu ya ba américain bango moko bana ya ba français bango moko bana te ya presse droit d'Angleterre ba gangela bango yo so parent na atiko gangelo se ko za mo mabe ba loba côté biyo ba boni ba lembi yo soki batu le penel ke liba na 18 ans mais batu Dallas quand ba benga na ba live ba loba penel impoli mo ba ndo gangela mama bon mutabal na 18 ans c'est ka bana politesse na mo amukie po baza na souvenir wana na mutu na bango penel azaki suna ndaka ba parent na été ceux qui va parents non ba lembio ba peso sous conseil te ba kombo ba lembio gangelo c'est que yo so lekeli ba mutu ba rezi pour toi lingité to condamner Peniel ba liba tia Peniel victime éternelle Peniel a tikali victime ya libela tina liwa pourquoi Peniel faut sa victime à libela tant que linga Didier Mike Azalaki comment est-ce que Mike pourquoi bato ba ko za na possibilité Orlando tina futur non ba se venger c'est ko tika ba porte polele internet est un monde mabe l'internet est dangereux to pek ça ba réseaux sociaux ba linga koyo kate ako ba yo condamner biso bino ka ba via batu mais ka ba via batu nde botala so na bina lamba botala te so bo che ba via na réseaux sociaux biso to ya loba to ya kana banda kwa mutu te to beta porte to comment na vandi bo vidéo comme nga na téléphone nga na ki na ndako Peniel voilà tant on se mamna Didier nga na zalaki et tant comme na réseaux sociaux et que son acheté titre bino yo so boya kota parce que non ezam likambo tali via batu batu so bazolamba boya ko tala te so tozo tia make up boya tala te mais so ki gato atanga na barezi to ke na shaba to ke Lek Thompson bo tala te mais so ezaka likambo ne boya kutu ozo yo sanga bino ka ba via batu mo koti parce que moni ezai via batu et puis ko tindelanga na WhatsApp tindelanga le ko examen d'état mais ba ka condamner biso bo condamner ba blogueur ko bo lo batin biso eza musana so ko ba scandale nyonso eza na réseaux sociaux oza na réseaux sociaux to lobelo soki boli to lobela ngote bo pesa batu na bino conseil batu ba ndio bele la Peniel tango banda kala il fait que souka na mutakalisation parce que zaki o se ressaisir te
Il y a les qui n'a donné les émissions. Donner ça sort babo tika mwana batu Peniel aza sexy, mupende sans tache. Yoka batu. Papa Denis les Suzana Peniel, batela Peniel. Alobi ndenge eza bwenga pona ngai pour Peniel pe faut appeler na mbongo Papa zoteka mwana batu. Jour nga naza ko loba ke Peniel nani Denis yozo loba makaba Peniel l'émission. Avec beaucoup de légèreté, aucun respect pour la femme. Bah, je suis Peniel Baye, nga na motema mabe Mike Mtotindanga. Aza non téléphone na benga nga tindanga pinga penaki. O nga vidéo na nga déjà YouTube au futanga. Biso tonto bande ko loba toza ko mona ke mabezo ya. Mutu nyonso abata mi si ma publication à Peniel. Soki a réussi ko sala ngoza parce que Peniel a fongoli porte. Nani oyeba ke nani oyeba Didier. Tu es Didier, nous sommes Didier les réseaux sociaux. Didier a beaucoup de Congolais au Ketogoloba Kenaleki à travers pour la commande. Azaso Ivoirien, so Camerounais, nationalité Moussoussou. Yémo qu'on a Didier. Tant que c'est filmé. Comment est-ce qu'il y a une vidéo na Didier Azana? On sait que Didier doit filmer le téléphone à Peniel. C'est que Yémo Peniel a gardé la vidéo na téléphone. N'étant pas si c'est qu'on salaye. Elle a rétali vidéo et elle a sali à mon que va salier bien. À comme pour corriger vidéo. On dirait ça montage. Déo. Au moins, le cadrage au salaki, tant que tu as sala, aux autres n'en sim. Prochainement changer angle. Zonga n'en boy. Pour na monana. Pour na monana. Tant que tu as sala cadrage, à super vidéo bombi na téléphone, habité. Na mono de réalisation na okokanga monter na benga ba caméra na ba expert. Ba ebsanga ike. Cette fois-ci, on a utilisé position Moussoussou ya Kamasutra. N'a changé. On dirait faut. Comment faire on est Patricia, Trisha. Yaranan, yo sala ngope boy. Pour ndenga position ezo simba nga bien te. Na moni on defo na tombo alikolo. Tant dans la famille ça pour atuna boni. Non c'est mais ça téléphone na yo. On so bengi su muninga. Yo moko et si on satana ngala ti Peniel za niveau ni. Moi ba démon géant. Internet non satana la kawa. YouTube bandoki balala kawa. Bango nde batonda na ba live na biso ba vieille femme wana ba kit ba fandi bazo yoka. Nde bazana bazo intercéder que moi non demeure alekisi mukola ko bima tokoloba. Toko sala, toko tombola toko publier nde bazana bakana na biso. Satan esika muntu du esika satan la bombo abi eze église te. Mboka bana. Yo ye likamuki okosoni na internet, kamuki okosoni na internet, omi filmer yo moko. Mobile a filmé au moko. Et ça peut être téléphone à yo moko même ou c'est vandi yoté. OK la samutakala na ona ba ninga. Pas collecter le nez, fait tout mon intérêt. Eh buzo ba ngwana ti. Bo ça lelo na mutu. Yo linga ki na a filmer. Ba le ba pe oh non. Nani c'est normal parce que c'est Didier qui filme. Héritier ton monde qui a le ba jeter la chripat. Nani ando filmer ba. C'est que ba louer caméraman. C'est ça pour notre héritier mo pas ngami mon. Et que c'est héritier moi mi mon c'est fait en amoureux. Quelle est l'idée? Si on a une photo monana, je te lâcherai pas ton monana parce que tu as un biso mi balé. Il faut qu'on appelle expression faciale na oya. Ce que on va ko sala ngo parce que ça a plaisir. Tu vas ko simuler orgasme to sentir jouissance wana. Allez, des points cardinaux qui to côté ça ko le balé mais ko pata tu vois qu'est-ce qui se passe? Na yebisi. Et puis le roi le quoi va bouda c'est beau. On a été saboté, c'est beau pardon. On les a montés là. On les a montés les enfants. Montés là coup les arata. C'est bon ça là bon. Ah oui. Rouge. Oh là là Jesus. Mais le fait que Rota là raconte déjà quand on comprend que n'engé ni de laisse va couper dans la Peniel. Votre talia on est sur Israël biso to yo ka jackpot dans lobby abi Pasteur Denis a teke la Peniel côté que la bio eza ngobolingo te bokende. Bozaka bien pesa ka mambo. Non bo sala makambo kitoko ale simangana zwa mbongo. Jackpot vidéo na de azo illustré biso bozo yoka. Jackpot de mona mona lobi ke Pasteur Denis meka ko lobate pour foutre la bas ane Minerval. Et puis après ça ki ba $500 et a teke la Peniel loko la côté cadeau on habite Peniel comme marchandise. Mais Denis les azaki ko utiliser ba mona mikonyo son internet bande ko yoka. Et pendant on Peniel, il faut en ambongo ba demande des oyenge belé ba appel les autres abande ko lobango. Yo ça qui voyage ngaka ke non o apeta ki wana yinda ki wana ba teka ki na Afrique du Sud ba liambongo na yo ki na émission makambo ezobima. Est-ce que une femme mariée a même comme ex-femme mariée l'autre monde a malgré maman Olive Lembe merci beaucoup à elle beaucoup du respect aza sous première dame mais respect wana kaka. Et atikani na casquette wana casquette les femmes mariées attaque au balaté au divorce oui on accepte mais faut ça quand même la moi
respect wana mais penia to éviter au comme femme moko na éviter na éviter femme légère na éviter fille terre à terre tale le bela jackpot Jesus le roi même le roi ba italien comme il Petua naza maele mouké. Je voulais suivre d'abord comme ça tout à l'heure vite fait Toyo Kano et Lobeli. C'est parti play. Maman impoli. Vous comprenez? Moi si fa la rana c'est mobile. Jamais moi ça cause à ligola mobile mon frère. Impolitesse c'est grave. Alors ngani eza bongo na olo ba jamais ngako za ngani eza bongo mon frère. Na linga ba momia marque na marque. China ba indien ba chinoise ba ni tout. Puis tu as un coup d'arrobang sangane l'autre, mais ils allaient tu peux que chance parce qu'elle est congolaise. Mon, parce que on a vu moi si à Congo et puis que au congolaise, tu peux se chance. Mais il y a qui chance dans l'autre mon frère. Les autres le bagio yé, aboya kinga ngam na chasser na palais chenga, ngam na bingane na palais. Mais na kina za kovanda pas maman na bango asala ka babilokos. Mais na kina ba vendre mon frère, na kina place à vendre te mon frère, ba okisha chenga. Na zio na hôtel di flip to vendre chambre mo ba kangie. Lelo ba lo ba beda chou, ba nani ba foutele ba mbongo pona bima mon frère n'importe quoi mon frère. C'est moi qui a payé l'argent. Wa moi na bima na cacho. Famille nini ya ne pesa mbongo. Et puis par contre la vidéo to kawana penya la olo baki azazeme ya jackpot. Ba robota mwana mwasi ba pese comme ba lia. Ce qui est ayana, ce qui est anani. Na Twitter ailleurs comment onga na tikala kolinga na ngai kutu jackpot anguti siko yango jackpot quand ndebo za ko sa ba shishi voilà jackpot a lobi siko atayo moko ngape na petit momi afande pa na nga aozonga bala to sala te alobi kutu azaki na repos médical il y a 6 mois mais à partir déjà à 4 mois ba bima yekutu akata repos médical na 6 mois il y a 6 mois na 4 mois tant que aussi 4 mois repos médical maman bandi obeta na penyel alobi yango clairement ba yoka ngo bien Batuba yo kango bien. Alors bien zena repos médical il y a 6 mois. Tant moi yo comme na 4e mois à 4 peigné parce que ta petite ana lingi nzoto fort. Et moko simba simba mandef. Oh lo bango. Et puis comment impolitesse sango peigné. Peigné mi bel so wabe ngoka impoli. Mi bel so wabe ngo impoli c'est to pesa papa Mike raison. Wona eza na ngo parenthèse. Tana no mobile ngo zo bi. Mo biso basi to linga moi élégance mon na langage à mobile. Mbale ngwa langage bongo bon azane peka mobali moi sina moi ça na ndenge na a supporter ye kuna za ba anglais ba même si na anglais et ben no bi ma plus propre parce que na linga le bimi un peu vulgaire et lobelia jackpot peut-être na anglais tant ya za le anglais Afrique du Sud penyel za anglais Amérique et ben ko ça ata moi propre mais na biboy penyel au monde ndenge mi kitisi on se ridiculiser moi si azaka na moi valeur na ya mi pesa OK non lo bango na ba mibali nyonso bo lo bana yo kate mais muto mekate o lo mamba demeure o meko ba petite wana benganga soit demeure soit olobi madame demeure soit olobi maman na biso demeure to tantine wana demeure soit obenga demeure tout court ko mekata na ba langage ba voyou wana te ya ba jeune quartier mito e beba ya petite wana et ça manque ya respect parce que yo jackpots obimisa vidéo te olala penyel ata pona sentiment ozaki osilisi ebimi hein yo kokaki te ko respecter ata mwasi wana okoba te non ngana penyel to bima te tout ça na langage to sentir ata moi respect moko bo c'est ça comment est-ce que tu peux parler d'une femme avec qui tu as connu des choses avec autant de légèreté bozaki ezaki couple bato aza problème mutu non yepe ezaki na nkabate kaki ezali na nkopa c'est quand on peine des goûts on va continuer pourquoi les araso OK ba silicio ba katelo kanyaka penyel oyo kani 5000 to 3000 penyel yo ningo mananda kwa libali ya problème te mais dignité ba bomba omina muta niveau lokwa ya Mike apesa ki au place ta lesi ko kiti ba obeta lisono nde loko mwa chintu chachana na nde toloba na chiluba mamna lobi oyoki on dirait loko moko boya ya pamba quoi sans valeur ndesi ko linga okoma yebi kishasa te c'est-à-dire okomi bateki ya liboso mamo pour samwe il faut qu'on continue dans boka sama makasi na sama en Afrique du Sud pour biboso na ye adora ba fille pas filmer au lisusu
parce que ndenge ozana otikali ndeke sa mokumba tela te lozo telenga telenga na bana États-Unis na papa ya zalaka na Kinshasa tile lo ye lobi aye na Kinshasa ko s'installer parce que a opportunité za siko yo yebite ke Kinshasa sambwisa bato yo yebite. Et puis déjà le fait que comme une femme célibataire aux autres s'exposer de n'importe quelle manière sur les réseaux sociaux, batunyo soba comme on loba déjà que mon photo liaï, bat bowling le boule, photo ba Mike Alamba ininga zawana na moi mobile a ko linga chelo mon pas sambu so mon grâce temu ta libala bala ki na limousine ma chérie na biso a changé combien de fois ko on est comme déshonneur tala niveau yo changer bilamba voilà ko kana grâce temu tala ba voile grâce à la tête. Tala uniforme à grâce temu, tala libala ben si mukini mobimba. Mais tala 4 mois, tala ndenge sali. Mais yo, olubimi na libala na yo. Obima ki dia na position ya victime moko boy. Ba check dia na pied des stades. Olo vanda na wato sa ta chaîne na YouTube, o commencer no ba contenu moko boy et puis ça ta moins valeur. Oyo kitana bilo a CCC ta ndenge nani jackpot o loba no ndi oze lokote. Paye ba kende jackpot a lobi no bongo. Oyebi koko répondre été. Et si on met quelqu'un toi tu peux me dire quoi jackpot? Bon bah ça l'année va jeter. Oh bimi c'est biso o alobité. Oyebi. Il y a plus grave. On bloqué compte Instagram n'est pourquoi? Il y a ça peut marquer sur bloquer Instagram. Il faut qu'on regarde les réseaux sociaux. Oh réputation nini. Jackpot alobi ata 4e mobile lobi maneto oyo kasang. Moi mobile liboso minute Didier. Ozumba wa Goma. Et si quelqu'un n'a pas de memi Didier tourner vacances en amoureux. To suki nango au sein de vacances en oni. Peniel au milingité. Et puis malade les ala mboka Peniel c'est préservé. Aux autres c'est préservé tous ça ba no ba mikie. Oh, yo seul Didier test à dia ya nan. Il y a dépistage. Oh mon quand bebo na rose ou na zo mo quand bebo na rose qui tu. Yo quand sont des sans un maladie les obana malé malé. Yo quand sont malade des sida. Hépatite P ils ont contagieux. Et bon, ma répète. Même transmissible. Et bon, ma répète. Oh, ça syphilis, gonocoque, ça florisse. Oh, tu qui parle de Mickey. Donc, yo, sundo li banana aux États-Unis, soit disant opportunités à Kinshasa. Qu'est-ce que vous avez banane? Soit qui n'a pas de autant on a pas fait un luxury air kuna. Banana bana ba est wana, bazana ba relation na bango, ya bien na bato ba bien. Ba ko pe sota bato mo bien té. On a dit deni c'est ça na Kinshasa. Na Kinshasa soko yeba tuna kala telo kolo wapi ma ekufe la voix pesa est-ce que fini nyango oketa mwana Denis les na Kinshasa et ngala on tuna église à pasteur za wapi bandimi pe bayaka dimanche bayaka a préparer pe matière même aka ba ba la compassion et pas pasteur Roland et pas pasteur Ken pas pasteur Atoms et pas papa Moïse est-ce ba to kena pena arche de Noé église on za kala arche de Noé ba ke pena bo ba yo ki muto ta film porno na chaîne na minuit oh même c'est éducation ba so bala la arrêta chaîne ezanga code parental bana ba ko tala ba film mabe alene muto yo moni osale confiance o tamwane na Kinshasa bozo le kapé na bémission et pas la tiveste ba tekeli yo mabe donc o tekami mabe ba junior lemba bazao ba beda chou ba na ba mieux placé ya ba bien non bote karatel peno ilunga ta pe critère ata bon batala pe critère blogueuse wana yeton ba publier nane Philippe Mukoma grand prophète asa ba plan kakana ba mbona la ta bien camarade Joël Francis ba ole ki bombanda nani na mwana ya numéro 2 ya Vodacom ana ba mbongo ne mama ba mpa zape sope ministre soki nani pe na mboko bana ba famille bien ba blogueuse ba bimaka na bato mwa ba bongo yo ye ben fiancée bazana mo ba position ba bongo fiancée kuto ayeba ni ko le côté yo le kan ko yeba ni ko le kafi wana mais fi ana tala ba bisika okota yo ye ou en anglais aux États-Unis ou à Pembe il faut qu'on vende nanu États-Unis en fait Congo ninga ke yoki ke mutu akoti ba otalo na musika ba olengo par rapport à Congo ouais ba tendeni ba ko approcher yo ba luka pe moi complexe wana langue yo peut-être mutu mo boya bien placé zaki na ko landelo ndenge comme na Kinshasa maman ba moni oswana na ba policier ah ou meli lingala o pété na ba policier o komona bo bi fi on za boy tout va dans notre total. On s'est calmé, on ressaisit. Papa.
On se calme, on se ressaisir. Yo on est sous nde ozana nani ozoli sous. Mais nous ça qui ça ba ko kanga pe penyele pour na makaba mitaka la bakanga pe kiodoti. Ba ko Kasi ba oui. Penyele ba ko interpeller yo. Au troubler ordre public. Oui oui. Héritier bakanga ka e. Atteinte à la pudeur hein. Atteinte à la pudeur. Bakanga ba onyo. Atteinte à la pudeur. Yo peut comment peut déjà ceux qui sont dans star tout type. Eh, comment on va neti yo boza ba dossier certain qui cherche biso non to commune à niveau na te. Yo yemba mo bakangana ba policier bo comment welela soit disant ambassade ne yako bimiso nzoka jackpot apesa $2000 muto ya quitté famille ya quitté le côté nzoka jack muto apesa $2000 na kisa so ça ko belele bongo jack ah pe le hôtel du fleuve et c'est que jack abandé ko foot OK rotana ozu mutukuna abed abed au matin ne sonia o quitté lo ex ne me yemo o kita o kita pona ex na o kita et puis pe niveau sonia abed o za penalty. Ba moka ba pemene moko. Te niveau Sonia abed dans sa pénalité. Sonia ba fille à pétage à réseaux sociaux te ba blo miki tete. Bon ba fille classe. Abed même fois on a JB. C'est normal. Pénel. Mais Anthony a déjà la chute hein. Ah. Pardon. Mais est-ce que le couple quoi affecté papa Mike? Nani? Affecté na ezaka soni botel ka mama bana soni ka nde yangwana mais na minito ata beta ki pe aya solo ndenga loba ba pese raison madame souba bi position na Didier Azwakiza penye mta proposer ki c'est frère Mike ba ndo sale bongo ta niveau raisonnement congolais yo tel ba commentaire na Instagram au sentir niveau batu ba ko komiso loko ya tinate batu ba sa ba commentaire moko yo ke au se sentir gêné pour na ndekono mwasi obi ba ko humilier ndeko mwasi boité o qui m'a bé na place na. Est-ce que banana ma job bando ta papa Mike na musa malabu? Et bon papa Mike na ça peigner to Didier. Wa zo so ka image à papa Mike na place à Didier. Bon zo image à papa Mike na ndé. Bon bébé papa Mike azala. Est-ce que vous tout question de curiosité? Bon papa Mike ba mona ki ngona ba rostina ba sersa. Ba tunyo so ba monya mukimo ba. Nga ko prophète mo ba komeni nga de mer tindelanga. Na tindelanga était pour na bando tindelanga musa na nzambe film pour non ndé. Na pe ba senga déjà. Est-ce que peigner la yebike ndinga zana okota na ba site ba X pour Eliane ali akuna ekoti mon dirait ça quand dans mettre pour Eliane albara ba vidéo pasteur momo ezala mettre le lobi mati kaya ba monde bimi peut-être pas bela biso azala ba preuve ya Mike ndinga zo sala ba fille et tout et bimite mais mon bimi quand dans ça mabe ne touchez pas à me les réseaux sociaux des penzi za mabe quand dans nzambe ku tout tient on pe musika mais quand réseaux sociaux mabe so aussi en tant que bato encourager yo zo continuer na ba bêtise ba pexo bato encourager qu'on a ba bêtise quand esika na nde ba yo saloma be réseaux sociaux eza esika yo ko biko tambola ya miso okanga te il faut mi batela internet eza mabe makasi bato ba miona na ba invisible ba fan soi disant ba je suis machin baza batu moko très dangereuse aussi tant bazo ko applaudir yo zo ko se mettre en confiance yo tango koya bon bazo ngasime omoni Sony kade azota botika mwana batu Mike aza mutu fimo akomelinga lobi obotuna Mike fimo ko boye na mboka boye yayebiete Mike aza nduba za mobulu za sko za aventurier neseka mama mutakala ya penye mutu ya libanda na mito ata bo rappeler maba Mike mutakala ya penye mutu ya libanda maba Mike eza non bio en actualité mutakala ya penye ndeza libanda baloba mobile ya sambo ate mwasi nde asamba mwana za na douche na sokola viki kapena sokola kana phone on bet ça ali bakou ma chance j'avais les santé combien de bande komi bali ba j'ai les douches ici ça vaut aussi là na minito ozo mo penyel oza pierre d'achoppement bible lobi malheur à celui par qui les scandales arrivent donc yo préparer tournage allez bim et puis ebimi ndeni batu amenacer que bamsa ba vidéo bazena ba na ngoti batu nsu bazena ba boaki tala niveau. C'est-à-dire qu'à la minute on est aboué, commence déjà à te dire que on a binemi et belé au bazar bien connu. Aux binemi et belé bazar bien connu. Et ça n'est comme ça qu'on va enlever aux oeufs battus. Bilo aboué, il faut servir des leçons, il faut se ressaisir, il faut qui m'a donné les si. Et il faut qui m'a na réseaux sociaux. Parce que bon, mutumso a menacé ou mutumso n'a bimi si vidéo. Parce que ceux qui ont menacé pas passer en exécution. Ceux qui peuvent muso so biso to autant à 3000 bali o ya penel to yebi na réseaux sociaux. Bon ba o ba linga que to yebiti. O pe bo sala pe. O pe bo sala pe. Et puis il a le bien. Penel comme le quoi gâteau anniversaire. O ya lia mutu, o ya lia poto.
Bah, ça n'est fini pour aujourd'hui, mais comme, je sais pas, est-ce que tu as un PCB conseil? Tu peux ça conseil pour Agnès moi aussi. Voilà. Asa maman bana. Maman, on a sorti le baiser pour nous crucifier pénielté. Mais puis que boyer dans commentaire, boyer finga, yo kutu demain oser le ngmabe, oser zo pour péniel le kona kitoko. Mais si nous mi balle so balinga basa pembe. To si nous forme le nya péniel et CP sembal nyos. Comment ni biso ka na mabe na biso ndeto za boti siko mitaka na sono ebimité. Na biso. Na mutema mabe so toza na oti siko mitaka na sono ebimité. Eza no bien et bon mami. Bon santu mine o asibisa ki violence conjugale, moi si parfaite o aki ofunda mobile imparfait na réseaux sociaux. Yende mutaka ya na réseaux sociaux. Siko bo se décider. Biso ton toloba a eza motema mabete. Et ça parce que ndeko moi si to loba ki to bendi mato ndeko moi ça yoka. Mato il est calme. Ba mema ka mukili na mwa pekati. Tala. Yo ba mema ça mukili na mutute. Ki ça ya. So que to pesa bino maté ezate parce que biso to ba santo so bo koti na vie na biso beaucoup ta même so ba salité ko leka peut-être ya peniel. Mais tant to tchango na réseaux sociaux te eza parce que biso to ko bebisa bana batute to beba biso mona bana so banda ko na biso. Tant to leka ka biso pe to na tala ba mbeba tala masumu. Mais ça na ngone na réseaux sociaux ndete. Et je peux m'appeler na biso na réseaux sociaux to vendre to tiki bolobi to yo kibino so bo sisi po to bi ke sila to zongeli be mission comme si de rien n'était. Nene akuta yibi $80,000 so na combien so combien ça be mission. Et bo biso. Eliane va faire va publier bo lumbuye wana telinga na réseaux sociaux azaka na TikTok na kuna zo sala. Muduni va publier. Ça bon draba que ba mauvais sort. Eliane a combien na Europe. Akabwani finalement bino basi yango. C'est-à-dire bo lo ba ke bo uti ya. Des âmes. Jusqu'à l'autre, c'est comme si on a des défauts. On sauve à Mini. Ok, vous avez eu un peu de caramelo quand tu nous vois. Viva mema na mapekate. Bon, moi ni mibali yango ba yo linga bino. Mibali monka boy. Mibali monka boy. O bazata na niveau te ba o botikité. Benye passage pas de à combien? Pour ba retourner. Kasi parce que Denis a ça l'émission koloba ke ya responsable de l'oroté mais Denis les saison koloba ba appelle abi mende eza ba publier vidéo na bo sale l'oroté pour ba appelle les autres taka ba demande commission ebele c'est que to dans tous nos tarifs o te que na combien pasta ozo mona ki o mo abuzo ba deko 500 débat ba to ba biso to na liste ba tout ba lingi pénalité bino nde bo lingi pénalité to bozo boya ba toucher ba bozo ngaka to condamner ba tout mususu il est temps de condamner la personne elle-même. Péniel doit se ressaisir, elle doit se faire respecter, elle doit éviter certains trucs. Tu ne peux pas commencer à te filmer, envoyer des choses à tes amis et puis d'être choqué qu'elle mis dans les réseaux sociaux. Tu ouvres la porte au diable pour que mon toi piégé au tia zoyo ça que yo mon fongo li porte. Tant que bakanga ki kuna na nini na aéroport, so ki na ezaki kuna aéroport ezali na Gombia. Tant que bakanga ki comme que pasteur Mike nda piégé et tout ça mais pour pasteur Mike piégé ezaki ndeni yo mo ozu passeport na opesi mutu. C'est-à-dire ozo fongo la ba porte yo mo ozu passeport opesi mutu. Tant que tu as un passeport, non, ça numéro papa Mike, allô, neni, non, passeport à peine là, pessinga. Ah bon, aux on est, ok, tu crées 12. Yo mo pèse opportunité, mais papa Mike Kazaï n'attend en athée. Papa Mike Kazaï n'attend en athée. Garçon n'a pas expliqué que au passage qui passeport n'est pas mon tout pour le test Covid et tout ça, bakangyo yene mutayo bimisayo. C'est-à-dire que toi-même tu poses des actes qui sont des portes que tu vois pour que badba zoyo. Pour que mon temps qu'on zoyo t'étant attention l'inga piégé, il faut pas aussi que ba fenêtre ouverte. Faut des portes que ba porte ouverte. Péniel, viba memango na mapekate ozana bana no bana no mukie. Dernière saison ba ke otiki bana po oya ko refaire vie na yo. Soki biloko zo sala za ko refaire vie na yo, c'est ko zo mikosa. Venir assumer que c'est toi sur les réseaux sociaux ne fait pas de toi une femme forte. Je suis désolée. C'est seulement parce que Sonia leke bito wanga na ndeni. So kanisi ko kwa siwongo so bimso yanke. Ozano yankete. Eza Sonia mutako ina vélo. Eza ko seka ya mutako ina vélo. Péniel, il est temps que tu te ressaisisses. Prends ta vie en main. Pense aux enfants oh yo tiki les États-Unis wana. Demande-toi. Bana ya bato ba betelo maboko wana ba ozafira ba mama ba po ba biteke ba onde ba faux compte ya kofinga na internet pour na yo. Mais yo bana na ba kokutaka ba trace. Nani so ke YouTube ezika. Nani ebiso ke ba réseaux sociaux ekanga. Même si ata YouTube ezika te kangi, biloko kuto ya 1900 wolo to retrouver. Boni yo. Est-ce que dans 5-10 ans, yo ozafira ba biloko esala malelo? Yo kanisi le na scandale yo sali, lo biso faut pas peso ba responsabilité na mboko, bo compter yo. Mutunyo so banga ba accusé d'impolitesse, ba accusé d'orgueil, osa en cas de scandale, tu cries partout ou n'importe quoi. Mieux vaut pour aux États-Unis parce que Kinshasa a soro continuer. Mobali on a sur la molière. Mobali mususu ko tiele sous bon ranger. Yo boko kende boy et puis dernier scandale ça confesse ba parents peigner. Soki bokangi ya denité. Na mwana na bino. Na habite nini ebima lisusu. Les mususu okuto ezaka extrait. Mais so eza iba ninga na yo. Na bon
Topé ça peut tout le bébé bandeko ba publier peigner. Bandeko bo publier peigner. Bo sali na mino la spécialité. Boya liboso ten ba publier ba tu micro. Mais surtout to le belango te po. To ebi na so bango te. Bo bi na Saint-Jean. Ba jona demain to bi ba actualité za tena na longo ya bilamba. Durant des peigner. Oh Jesus. Bon ça la mino la sikate parce que ba publier tu micro nyos. Mais boya ba ke bwana batata moi si ba cousine bandeko tout ça. Ata lelo to ebi binote. Ata pe to kotika ka jamais ko découvrir banani ba publier. Ouais ba que le karma existe. Ba na bino na boboti ba okolaka. Boza pe na bandeko muso pe ba se retrouver au cœur des scandales. Et ceux qui mukili et fouti binote. To ebite na porte alo la nini oleka. Mutu so asalio mabe, sale vengeance na en fonction mabe asalio. Puis pene a publier mutakala te. So ezaki bo wela ke lo songolo pakala. Boke na angle wana. Mieux vaut vous déjà bolobana déjà te ou quoi je ne sais pas d'après ce qui s'est dit. Pourquoi on arrivait jusque là? Au fait, Ezan Babylone sous les peut-être au monde à ma belle mais plus tard est-ce qu'on a fier à acte opposé les lots? C'est ça. Est-ce que dans 5 ans on a fier à néo publier peigner les lots? Bon publier bolali bon moneni mutaka les réseaux sociaux bozuini. Nous avons bien sûr miséricorde. Peut-être que ceux qui peignent dans ta conscience, vidéo n'ende bimi faut aller l'élément où réveiller conscience na que ah na mon on faut na changer marche na ah na mon il faut de na timba na tika. Mais ce cas une conscience totalité. Mais ça dépend, il y a un régler le problème. Oh, bino bosali bo humilier moi si ka peigner te me bo humilier ba maman na bino. Bo humilier bino moko so boza bandeko basi, bo humilier pe bana na bino mo ya basi. Sonia moi si moko eza sonia basi nyonso en matière de nudité. On ne souhaite pas ça même pas son pire ennemi. On ne peut pas faire ça, c'est inhumain. C'est inhumain. Peigner prétend qu'il a porté plainte à Hollande la ba ça là bon. Ceux qui ont réussi à commettre main sur bateau ba sala OK. Mais ceux qui ont réussi à commettre manté, bino boye que le juste juge existe. Nous avons fout d'une manière ou d'une autre. Peu importe vos motivations, rien ne justifie la publication à nudité à montre. Il faut que boti quelqu'un qui m'a le téléphone na mo par erreur n'ait hérité salamaki. Donc, nga issa nga passe. Mais peigner question avant à accuser bat. Il est vrai que oyebi ke bangu kande bazé na. Est-ce que vidéo on est bimel le téléphone monté? Est-ce que c'est une mauvaise manipulation té? Est-ce que peut-être que Moutmo a eu une vidéo dans le téléphone now? Point d'interrogation. Voilà, merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons un point final. Mot de la fin et puis quelques dédicaces. Mot de la fin, c'est que Lingana, se soutenir, s'accompagner et botika s'il vous plaît, pour condamner les blogueurs au bas parce que nous sommes au lobby et pour aider Peigner. Bah surtout le lobby aider et pas changer la décision na nous avons se retrouver dans la cas où dans la vie nous sommes des totambolara tout ça va être parfait et surtout va être imparfait au même titre. Dédicace à Soran le King à Boss le maréchal joyeux anniversaire na Eric Nkake la foudre joyeux anniversaire na. Non, c'était pas toi. Eh, Mouta souhaité Zela. Mouta souhaité à Glody Mancia. Voilà, Glody Mancia, joyeux anniversaire Nayo P. Joyeux anniversaire à Glody Mancia, aux Olanda Bisso depuis Turquie. Joyeux anniversaire Nayo. Joyeux anniversaire Nabatunion Sobabotami Lelo, OK. Et meilleur vœu Nabinonion son Toto Pepe Mouibou, Asen Business Mokil Mobimba, Maman Maliane, Maman Bibichmon Nabukavu, Divini Kali, Napesio Pembo Tessiko Zami. Donc voilà, bisous Nabino Nabino Ming, exemple télévision, ma chaîne. Donc bye bye. Bye bye, portez-vous bien. Moutema section Abi Bodo ACP avec Bachitabi Peigner, bienvenue au club. On vous aime, portez-vous bien. Bonne année. likambo ezuyo se naza bakoma ebele minene na vie na ngai. Ok, ezo nécessité quoi? Naza posa prière. Ok, nga naza homme dédié na pasteur Madison na evraka na les ambassadeurs pour Christ na Courneuve na moni sona bondela kana okoki kofukama ona bondela kana. Père de gloire, merci pour cette opportunité, Seigneur Dieu. Naliko pamela nyonso moyini na kati na nzoto o nyonso zali ko ronger ba problème na ye Seigneur maintenant naliko non toi courage
na libota na ngai. Oh Yahweh, je suis reconnaissant na masosala na bomoi na ngai. Je suis reconnaissant na masosala na libota na ngai. Ata makase silie otindelanga molimo na yo mosantu asunganga ye pesaka ngai mai yango babengi liloba bomo ye okambaka bomoi na ngai kolo Yeswe nabengi ya osungaka nzango nyonso kolo napengwa te. Kombo yo ebikisaka, kombo yo ekangolaka ye. Kombo yo mabolongo nyonso ekofukama o liboso ya kombo ya mokonzi ye. kombo yo epesama likolo na se. Kombo yo ekangolaki Daniel ngao. Kombo yo esekisaki Davida o. Bazanga mabota apesa bango mabota o. Yahweh likondi na moto. Oh Yesu oh yaya tambo yo apesa ngabo ye. Oh papa ye mama. Je suis reconnaissant na masosala na libota na ngai. Oh Yahweh, je suis reconnaissant na masosala na bomoi na ngai. Je suis reconnaissant na masosala na libota na ngai. Nsamboyo nanya ngoko ko wanga na kombo na yo. Nanya ko wanga na bomo yo tozala ngoso kiyo te. Ngo papa bandeke na likolo bazotatola yo, bambisi na mai bakonetola yo, banyama na zamba bakonetola yo, oza mokonzi na lola. Maravilhoso Pai, maravilhoso Jesus, maravilhoso Deus. Oh Yahweh, je suis reconnaissant na masosala na bomoi na ngai. Je suis reconnaissant na masosala na libota na ngai. Oh Yahweh, je suis reconnaissant na masosala na bomoi na ngai. Je suis reconnaissant na masosala na libota na ngai.
rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.